Sandra Muluba. Au comme que le Canada émission, au leki au kebi sangai. Yo kebi sangai tankini. Mama ngana yebio. Ngande na bona solo no ya Diana Sandra. Place au vana namboko vanda yo Sandra ngana yebiango. Atali penengo finginga. Franchement, à part poto, tu ne me vaux même pas la cheville. À part poto, tu as le délire internet. Tu as un niveau nangate ban le loti na Kuala Lumpur. Wa niveau nangata. Omoni yo, wa niveau nangate. Na lekio. Sandra Muluba, Keba. Keba na kebiso, Keba na komo na mo le na yelinde yo, Keba na kebiso mille une fois. Keba na kombo na nga na lingate mutaba na nga ngate muta changa musapi na liso pe soto mwasi na yo kebiso Keba nga na master noté o comprendre tango vanda ko finga na TV nga na camarade noté Sandra Muluba na master noté ozaki mbanda kaite kaini ndatikela mobali po emoka fibi mai ezaki stelo kwa koko ba bendi mai trika suka la suka ndo zora centimetre suka la suka o kaina fibi ndo 8 cm suka li ya suka ndo fibi centimetre sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tous en number 1 mokonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV. Il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, pour faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la Victoria et Certa. Amen. Bonjour très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, et bien j'ai la joie de vous savoir nombreux, donc scotchés devant vos postes téléviseurs pour me suivre. Moi, j'ai mis Maïbé, les gros bébés de la presse congolaise, appelez-moi la Giga, la femme du patron. Voilà, aujourd'hui vraiment on a Yelibino, peut-être me caper que solo là, n'a que ma provocation est bien sur internet. Mais ma non le ban n'a sur un réseau, un tort. Tout me caper que solo Nabino. Voilà, merci beaucoup Nalos ma caméra, merci beaucoup na boss Nanga JB Kumaluta, le vrai pétrole de Dallas, le boss charismatique. Et aussi merci beaucoup à Willy Mavita, beau follow, donc depuis Dallas, Willy Mavita les coffres forts. Et aussi merci beaucoup à Ado Senga Maître Sengi depuis la Suisse. Voilà, et maintenant 5 papa na Rossetti di Sengomoka depuis Luanda. Donc moi ça taille, moi ça mbinga quoi, petit papa na et aussi encore une fois merci encore une fois Mamie Daye depuis l'Anvers, ma maman chérie, maman Yvette Mbia la japonaise, c'est ma maman. Et pas le bien, maman autorité, baye na force nango, de maman autorité, maman Kabibi Mwamba, maman Nana, donc bien surtout Oyo Boza ko soutenir Karine Mokondi la baronne, et ça a plaisir. Et puis merci beaucoup na Karine Yemoko la baronne, maman autorité, maman YouTube, maman internet, babi Karine Mokondi, du jamais vu donc. Maintenant c'est tout beau dans la branchée, ma caméra le besoin vraiment très capital. Là merci pour la image. Merci pour le montage. Voilà. Ils ont une émission Moko Tendresse Yambainga, pour nous aller un peu direct. Émission Tendresse Yambainga par rapport à la sexe tape tout le monde a besoin de mutakaliser batou tout ça. Alors j'ai eu à parler par rapport à Ndengue que la fille moro ba mutakaliser qui est sans pour autant connaître la personne. Dieu m'entend parler. Na ebete sur qui nani. Mais na sala qui vidéo na tendresse atunga question en tout cas ba ko mutakaliza ngo et puis sonité yo moi soza comme simba yo mo kapotini su mobali na lobby parce que tout le monde qui a Michel Bakina to lobby la kiango tout le monde qui ba Gisèle Fouikala to lobby la ki ba tebe ba publier bango
politicien mo bato ko ministre bato pe ko publier mais s'il faut parler to lobelango mais na ebete que non muto ba sali bon de Sandra Muluba. Sandra Muluba, il paraît que non, azaki copine il y a centimètres. Oh, ngage mima na yebate et l'eau monte. Mais du moins, non que non Sandra Muluba moko boye abimana senti après Karine parce que Karine mo compte azala kana senti abomba senti ta fula senti après senti makam senti yebana ka place mon côté mais likola Karine senti yebani mais ingratitude na biso ba congolais biso ba tout so ba ingrat ya moi donc ça Karine donc c'est là car na minto guerre c'est là nango batika la relation tout ça on a gauche on a droite c'est ça la vie ba comme bongo mais la fille Sandra Muluba Oyebinga Jemima Kobe de la presse congolaise. Tu as mon numéro. Sandra Muluba. Okom koleka na ba émission. Oleki o kebisangai. Yo kebisangai tankeni. Mama ngana yebio. Ngande na bona solo no ya Diana Sandra. Place au vana namboko vanda yo Sandra ngana yebiango. Mais o kebisanga na TV ko lobo lekinga. Oh, mais so lekingo lekinga na kindumba na yo. So le kongo le kongo la ba vina yo nga peni na zabe na zande na zala kana bango ke na afia na zaka mukuse nde na abana ka mukuse mais nde zabongo net nga na moni pena poitrine na yo na moni yo sano le kongo na côté ni yeso le kongo te bisanga yo sano nde bongo le kongo net na côté ni ponga mona oyeba te moni na bobo na ko bitale na mona place yo sano le kelinga te o le kongo na côté ni oh na mukuse so da mulai wi le kinga na mulai wi na ndima ngo na wanga la ngo te mais na taille na lekio na taille na kitoko na lekio na kitoko na telle photo non tu n'es pas plus jolie que moi bato banga chez moi lo o mi kum sabone e boso na mi kum stem to kum ni o kum sanga yi te ngaso na mi kum ste yo kum sanga so ngamo na mi lobete yo lobelanga oh mais il faut na mi kum ça je sais que je suis si je suis pas belle so naza nite mais naza kitoko na muto amona kitoko parce que la beauté est relative na muto amona kitoko so za muto amona kitoko za na x ana y ana nord ana sud et amona kitoko amona nga bien Sandra Muluba ex-copine il y a centimètres dans le easy balancer la ranga elongi ya centimètres puis balancer la ranga elongi ya Sandra Muluba oyo ye azoko potanga na ba télévision ko finga nga lekinga akebisanga par rapport à quoi yo sali ba sengo na yo ko mi duate ko mi sala ba sentiment na yo ne mobali na yo sans protéger ba que notre téléphone ko bunga téléphone ko yiba yo téléphone ko pe panne mo ke dans la réparation pe ba continue na technique ba bendi image ba bimisi yango o tanga comme na lolengi na lalite ba benga benga sana mlubo finga yo sana mlubo nga na yebio yo to yebi nga na yebio na yebo kandi ba biso ko finga nga na yebio na recharge ya Karine Mokonzi ya conteneur ya moelon butanga bokoko tiame ya mayele makasi nyebio naza muninga neba onaza nazaka boye na otala bino na yokiyo ofinginga na tali pe ndenge ofinginga franchement à part poto tu ne me vaux même pas la cheville à part poto to longo ba délire internet tu ne me vaux même pas la cheville de ce que au niveau na ngate ba lelo ti na Kuala Lumpur wa niveau na ngata omoni yo wa niveau na ngate na lekio otuna na nini yo mo po bike na lekio tango fando bike na niveau noté 8 niveau morote yo mo bano bake na niveau noto lekinga ngape na bike no kama le lekinga ngape na bike no ngape na lekio mais na leso que la beauté relative na muto alingaka so mbai na bimba na kito senga alinga mbai na bongo yo mone vilain ngaso mo ngake na mabe yo lekinga c'est mo bai na ngamo na kitoko la beauté est tellement relative que rien à dire rien à commenter na yo kebiso keba ngana master noté vous comprenez tant on va nous finir na TV ngana camarade noté Sandra Muluba na master noté ozaki mbanda karite kali ndatikela mobali
po emoka fibi mai ezaki stelo kwa koko ba bendi mai etrika suka la suka ndo zora centimètre suka la suka okari na fibi ndo 8 centimètre suka li ya suka ndo fibi centimètre oh eko finga na lo yenge bongo po nini esenga hamburger esenga mbalo liaki esenga hiver poza na pote ngo finga pona na Congo biloko tuyo liaka yuta Congo ti mbisa yuta awa makayebo yuta awa mbinzo yuta awa biteko yuta awa nyonso yuta awa tout apa ba bilamba ne basala na poto eye mais o te conseiller ko lia o kaka sengo lio tonti no mbimbi o mongo ba mbimbi po finga na TV sanda o biloko bosala bo bikaka yawo na Congo to kutana pique o na chuki gawo okweya ngo chuki pena pa kao o lie sauce tika te seka po o lie pena sauce pour la moni o leki na TV o le biloko ta et bien pas le quoi ta robe na mbange parce que boy ngaza ka mungala naka mongo ndo mona nga boy naka mongo o sakana pe na ibora o ya pe na j'ai imagine pe ibora pe na kocho pe na ibora pe na boy ko kibi o se trouver na mabele faut ko pe na ko bunda na nzoto etoka na mbasola nzoto pona moni ko loba na munoko esimba te Sandra Muluba keba na kebiso keba na kombo na mo lelo na yeli ndeyo keba na kebiso mile une fois keba na kombo na nga na linga te mutaba na nga na te mutaba changa musapi na liso pe soto da mwasi ko changa musapi na liso te keba na kebiso nga jema na kebiso keba ezamba na suka otanga kombo na nga ni na ba video ni na liso pas voisine ni na camarade pour na yebi te na tsiko yeba ote keba engagement na kebiso ezamba no asuka to yebani te to sola te so lingo zo base na kombo na nga na kebiso ka siko tika kombo na nga so lingi na poto kuno ko ozo succès na komba gros bébé de la presse congolaise ko keba na kebiso nga la fuya bat na luka famille so na bande so na famille ni presse ni famille ba vanda ko na kela luki bango on comprend na ko yepe na luki bango oh tone sengo fallait beta conseil vendre les 28 tone sengo musique ezonga na poto fallait beta conseil ba comme allez yo oya conseil nga ba biloko moko bo na jemi mayo yo gros bébé na leki yo omoni kando pesinga toke bako tout ça la marambo bien franchement et pour le internet to ka boye bando loba et puis batumsu bo bengai pour na par rapport ya mi José papa mama oh maman benga na so na mboka nyangwana bela ngata mboka ngopete super réussi so wa oh ngana moni biso to moni ki non batemi José mbeli batuninga na télévision na lobby en tout cas passe comme na acte bongo nde bazoximi José mais c'est papa ba randonnette na bango ba rando la bango kuna ya makamu ya banini c'est ba rando moko ba guerre loyale les along anakin na ko pas clasher sur mutu kuta na biso na ba événement mais jamais to bunda je to kwana to kwana ko sala na mabete to sala ngote mais to kuta na biso mutu boya to kuta na ka mais ya ko bunda nde to bunda raté comprends mais niveau ko zoksa muninga bongo na monako mabe mais na tepe na côté musupe mi José na finga Karine makasi alba be pona Karine na ndako la te Karine boy mais la même Karine wana ya sele vidéo pour singa ke noto sambela pona mi José donc mutu mo sala mabe mais mutonga souhaiter lo bolam mais na expliquer même le ko manga je makeba yule ba yebi mi José yo jemi mayo kanga munoko na yo obengi no nga pe finga parce que yo mto benga ngo finga yebi sa baso nga la répondre yo na répondre ko na téléphone te na binga traiter na caméra nga ya ka devant caméra na traiter na sisi na ke poli webla pa na ba obeta on la bimisa on so lengi na ndako parce que na kuta na live yo na ta o ta to so le coffre pour na ko beta yo na niveau moko kana mkuse boy na ko beto jeté ya mo nga le bana mingi te
Ngata mutu muninga na moi soye papa wino nde na boye na yo bundisa gros bébé na yo beta gros bébé na telonga biyo na nyo Goliath o do libanga a okwei kao pona obeto libanga okwei na ramkuse oh to ma bébé na Congo photo lobela le phénomène gars makana we ranson a beti makas na formidable a emi makas na formidable et je regarde parce que pasteur Moïse Mbiye a kangi actualité. Bato bene ma Moïse Mbiye oh Moïse Mbiye a violé Eliane oh Moïse Mbiye bakena procès Moïse Mbiye a kimi ke poto Moïse Mbiye a zongi bakena parquet kuna na parquet kuna balobi ke non bakobenga un de ces 4 matins lelo Moïse Mbiye a yete Eliane yemoka ye Moïse Mbiye a kimi tola makambu wana tolo ba passer Moïse Mbiye nanu teba nanu ekosuka nanu ndenge nini est-ce que passer Moïse Mbiye pesa bango 20 000 pesa bango 30 000 pesa 50 000 dollars tozoye banate sur les nini. Très important dans mboka to bano tous makamya yo musanta muluba makamya mi José na bano mi José wa po bozo ko intimider nga ba téléphone na ofana te ko benga benga téléphone na o na ko pona ko tela ko ka WhatsApp banga bien nzambe na nga mafinge bandi oh et botika pardon botika pardon les monga ba autorité à l'aise botika pardon les monga ba chinois monga bana mamba à l'aise botika les monga ba fan na nga l'aise na lié pena na lié na toni si na ke toilette esenga kitoko botika nga na mwana batu mwana mama biso kati jemba lost jemba mukua botika kombo na nga botika ko finga nga botika mama na nga en tout cas nga j'ai mima ibele na nga mama ibele bele le baté puis j'ai pas besoin de parler de parloter de dire quoi que ce soit mais ce que moi je peux dire seulement maintenant que bana membre ba chinois ba mama autorité ba soutenir engagement ndenge ba kipande bana membre ba occupé Karine Mokonzi 8 000 dollars mba 8 000 dollars mba pour na salon ba occupé yo ga so ba occupé Karine Mokonzi ba bossa engagement pour nga pe na soutenir Karine Mokonzi yo to ba mama autorité ba ye mama Kabibi Mwamba la présidente ba mama Nana bana membre maman autorité ba ye pour te remarquer ni so moni ba biso ba cherche to le ba maman autorité pas maman autorité ba considérer biso par rapport à bana membre bana membre boko si biso makasi surtout biso ba charge o pesa nga promesse boye bana na banda causer la promesse à bana membre do e yate to mi tuna rango pour nini bongo mukolo kwa ngobi na ke na tolo mbongo lobby opacité mukolo kwanga et puis mbengu da mwana mamba Karine Mokonzi non mais c'est pas comme ça chez les mamans autorités ba maman autorité soka promettre et loko zala calme au team de code et puis que la western ozui au moins que ba ba soutenir pour baza bolingwa Karine Mokonzi mais to boy binote boa lisanga binotu mais beaucoup na ba nungu poani jalousie poani ko kabola poani boy en tout cas les aikara moi bloc pour la meka peut expliquer batu ko expliquer Sandra Mwamba ce soir na muluba tika kombo nanga je suis pas ton ami je te connais pas on sait pas courtoyer on sait pas parler na yebioté je sais pas là où tu vis sur na pays ni sur na mboka ni sur na ville ni sur la province wapi to sola te na vie yo Sandra muluba na yebio pété d'autres filles na ba internet parce que je te connais pas nga je ma na yebi na yote na bioté nga na hôtel na nukutu ke non mama mili ndinga zabongo je ma lobaki boy na bota likokolo na bota mbala sukali mbala langa ba bota kaka atazema mobile batu yaka azem atazema mobile na yo yaka azem yaya ba bota atelonga mwana ne bimalonga ton chat o ya ton Guy ya ton Paul ya ton Mathieu aka mwana yo mtoboti na libumu ya yo mama da ba kolo mwana o ngana lo baneti ni yemo bi mkolo zemi wana suza zema nani ese zeze ngamna cha zema ngo bonga na na cha watu bazemi tika ndeko tongo komona ngako beto to komona pa ba so vaina bato va na bangwana oyibango te so baza ba nani oyibango te ngana yebisa oyibango te tango yo tonga ngo makampo na komona nga bango tongo ba kutana bato ba beto ta mutu ba bebe pona jemima e komona matoyi nanga siko yo linga ngala bato za na ba guerre mo personnel na TV ten on ça no guerre ten non va pas la Karine Mokonzi mais non le makamte parce que moni attends ma baiser mais tu peux pas pour ya ouvrir attends moi mukito solo tu peux ma solo ten
Ce que autant par rapport à quoi que yo salanga et tout ça, yo salanga ni peut sans relation. Pour sans relation t'es ndoza, pour sans relation t'es oh. Que non relation nanga mo beso la kana yegre, je meta mutu boye. T'es pour la tonne te bani que me na succès ko le kangai. Ngapela no dieme na pese no te me ki master na ngai. Ozala ki master na ngai. Na yemela na dieme la succès na te. Ona dieme la succès na yo te. Na dieme la succès na te, ozala ka ndem master na ngai. Yo mo rebi pour ngana to kabwana. Poto vanda ka to kutana ka to sola ka meso okebe o wanga na nga et pas battu. Yo ngana se retirer na nga. Mais Karine wanga na nga te, Karine ndimanga ki na charge, Karine ndimanga groupe de la presse congolaise, Karine ndenga za bongo na nzana na zuba relation so ebele, banzela ifungwami, makambe belé. Na ebani pe na batu libana mboka na nzela Karine. Siko mokilesema na intérêt, mokilesema na mutu, o ebi ke mutu zo bendo, o peso piston. Mutu te kasi akwesi me mutu asimi ba télémission. Mutu ba benga que j'ai mima e mutu ba benga ngapo na ona tindo numéro na yango bo solo la. Mutu ba ba piston mo bepe bo ya zane kutukuna te metango yemsu mutu na kabele mwa 100, mwa 200, c'est nga za so ba tinga mbongo mo boye, ngape na ben Karine na telo mwa mbongo mo na Western na sala ngote. Mais na zu relation na sima ya Karine. Na zu mutu na sima ya Karine. Mais c'est ça, c'est évident. C'est ça. C'est évident. En tout cas, nous allons appeler moulaïté, donc nous allons vraiment un peu pousser pour la consoler. Quand nous sommes solo, nous avons boé. Tout le procès à pasteur Moïse, il fallait qu'il ait l'obaya, aïe les sous aïete, bah le but qui santé dérangé, a pas obligé pas ya. Vous avez un de ces 4 matins, vous pouvez pas jouer. C'est ça vous savez non, et ça jeudi. Alinga ya jeudi. Même le un de ces 4 matins. Mais tous un de ces 4 matins, monsieur dans l'oberoya, bah bi procès sur que ça samedi. D'abord 4 bien samedi, ce qu'a okende, to a okende te. Question mark. Okende wa. Ndaku na it, na villa na it. Wo kata kende wa. Donc ngai na comme na suka pour dire que nazaki kapona répondre Sandra Moulouba, et ça que mission elle même pas tendresse na finga kioté. Et à part ça, pour te dire que naza mutu na linga komingi etake mutu metiko finga na TV parce que to ebante to massa te ngana ande mutu akari na massa kari na ande kwa Karine donc naza la yote na yebi yote so ngozo succès na komona sima kombo langa zapma zapage na zapeyo. Voilà, merci na Loy, merci na la Easy na montage, merci na boss na JB Kumalo le vrai pétrole de Dallas, Babi Willy m'a vite le coffre fort, ba lobby ya da di mabi moko na Mumbai na Paris, ado senga bato so ngajema ibe ngalo moi fort. Ya Paul Venture et ma fouille là. Notre le moi fort, na le moi mingi donc nzamba lola abate la bino, makamto le kabia qui la paix du Sénégal ou bien na Congo. Loy, merci pour la image d'Arcel Easy. Merci encore une fois. Pour le montage FM depuis Paris, gros bisous Nayo et puis cette station à Gol là. Donc on a dit que salut bien. On se retrouve prochainement. Au revoir, bye bye. Sur le site, c'est 001. Donc tu as un number 1, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Poto zo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, pour faire il y a Mboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la Nenga Indusa. Victoria et Certa. Amen.